beta ngo za anecdote mais soko monité kondimaté on monité pas rasima ya Fachi garde corps un officier d'ordonnance na mona yi boyiko par hasard na bana ndoto te na réalité na moni na kata type yenda belele ma Saint Thomas tozaka ka vivanga habité bino nzamba pesa bino nde mission bo kufa te nga kufa na Fachi kwa ka ndenge chauffeur na ya kufaka yesu kwa nga kufa mala Fachi nzela mona isabi Saint Thomas toza nzambe ata basali nyonso eko simba te mais complot na likopaka esilite bakebi misa prix ya kiti moko 22 000 francs kiti moko 22 000 francs balobi batieli Didier Boudimbo ba projecteur à Gaillard ba surveiller yo bayo kakutu te montant ya réhabilitation ya bakiti wana ko ba millions wana ba jeune congolais butu balobi basi ba pandi ba image za na ba Facebook za na ba WhatsApp ba préciser be balobi to meka koyoka te que bosali ba surfacturation po eza normal te to mona ba panneau minene na Kinshasa wa ba koma eza normal te oui ba telemeli likambo ba kiti stade po meka komatisa facture ya kiti moko te Didier Boudimbo. Mbote cher internaute, mbote ba congolais à monde entier, surtout bino ba to bonne qualité na zane sengo makasi ya retrouver bino ba congolais oyo bolingaka mboka na bino Congo pe bolingi ba imboka. Vraiment l'actualité ezali belé puisque tant yaka wa toyaka osala ma sécurité eloko nini nango leki na Uvira bato belé bazotu na ngai Saint Thomas Eliezer akuta na ya kutumba ba sura makamini ya zamu tabasi combattant ba wasale no ba sura makamini ba mona nous sur beta ko totolo émission puisque naza jana sengo makasi po bozele belé bon momesano à travers émission Nabino sera monité condimaté avec votre humble serviteur Saint Thomas Ndengebiro Bolingaka. Bukamona, Bukakwekila. Là, c'est pour faire déjà plaisir à celui qu'on appelle Tchacho Pipo de Madrid. Alors, la grande équipe est déjà là. Surtout que Tozali déjà na Junior Kapaya. Il est mort le fatigable. Et puis, pourquoi pas celui qu'on appelle Rifé qui sombe à Rifé. Il n'est pas à rendez-vous. Le lot Chandagi moi cadre pour na cadre yo ibika met Tozali. Ensemble toujours na cadre bolingo ya Congolais ba Congolais. Tu dis que Dieu est au contrôle et le bas prophète Moïse Nyenge. La lobby Saint Thomas Fati foyer ba ta ya nettoyage coquille. Makambo ça sous complaisance ezate. Et ce qui est bon, le prophète Carlos, c'est déjà le bas qui m'a solo et kokota pena na Congo et surtout le kola Fatia Koutanina Donald Trump destin à Congo Zandiana. Ce qui est rappé, en tout cas, espoir résultat. Yo ce qu'on est là nanga boy, yo n'a vu qu'on est fatigué. C'est bien. Démocratie oblige de respecter l'opinion non. Batunyo so bolingi fachi. Na bolingo le fait que yaza le président de la République démocratique du Congo, président oyo aza munene de la Congo ya ngombo tozana eka wana fachi to kompeza sunani. Fait que vous pensez le Kagame za président na biso jamais. Donc bo sambela makasi pona mo kontempoka. Bo sambela pe makasi pona ekolo Congo démocratique parce que Congo est menacé. Na tondi botondi ba Congolais bonne qualité basé belé qu'on a nangai lelo naza vraiment bien reçu bien réceptionné. Et pas ya Joe Fiscala ya bato ya Mej maela donc tondi botondi parce que yepe azara biso cadre kitoko et sungi biso pourquoi pas bato na biso kala maman Yohan depuis Bruxelles merci la fidélité na ça la biso plaisir et toko bosana te Tchacho Pipo de Madrid déjà Thomas Kazadi ya basse de la race de Léon Mouzadi de Paris wana pe bozaka ba fidèle papa Maurice Toko depuis États-Unis base ya makasi soki yo tena ni mzuzu et pourquoi pas viens à tomba collé chez maman Laurence bata IDPS akala na kati Allemagne on a yo betaka todo na komba IDPS na kati Allemagne on a vu batu babanda indusa pena o lelo koma na ngombo ne batu mingi bakota manga parce que tozana batu 2020 akoma mta IDPS abeta todo bakasi on faut bobetaka mukongo po ba kolo histoire bali ba kolo ba solo bali batu bakufa pona makambo basali mais o lelo koma ko dondo. Même si la vidéo est que procès il y a Joseph Kabila ezali vendredi mais naïf sabino que avocat va changer ma solo. Balobi rien. Il faut tout ça la réouverture il y a débat. Mutroko la Kabila Joseph Hippolyte kana menenge to landeni na banquette. Nenge toko tala pena nenge longobani aza ko mérité te ba sengaye
dommage ya ba montant le rôle ya ba 24 milliards balobi azana fortune ya kosakana te excuse koma la mbongo koleka Congo yango moko ye babiba bandela réouverture il y a débat pour que ye Joseph Kabila il faut dédommager Congo na ba montant ya ba niveau ba 30 milliards de dollars nde kozala réparation na oyo ya pesi d'où d'ici là tozela date oyo ya sika bako fixer et puis tozongela ka bino awa boye enga donc biso sikoyo tokatolonga le 11 septembre fatia kufi likolo na avion mais pour ça Kabila ngoto ebimi pete tala kindoki congolais on a bibo za bolingo congolais ba congolais et na bibi côté PPRD FCC bien que na Congo ba sous activité mais ba champagne et mesdames mikolo ba biso dessin animé mo boye en forme professeur tournesol. Tout le monde est maîtrisable, mais c'est lui qui sera maîtrisable d'ici. Je vous garantis. Moi, je ne vous mens pas parce que je n'ai pas flatté. Depuis quand la bombe est venue jamais. Alors, tu mets la vidéo du solo. Pourquoi Fatia n'a pas koufa? Nicolo avion. 40 à 45 minutes. Avec zo baluka kaka. Tout le monde a réaction. Il bimi belé qui zongi. Mais Fatia ngo liwa linga kufela banani Fatia linga kia kufela ba congolais parce que le monde ba critique na ba réseaux sociaux ba congolais musu bana muki non mboka ana nini e banate turo to mona gende leso Ouzbékistan akene asa ibisa bino banda tongo tipo kwa ke ye mutala na manette ya commande ye mutayiba makamu yo moni biloko na lobaka ke ba congolais belé mingi bande konanga ezala oto na ba na Congo particulièrement ba na Kinshasa ezara ba diaspora la plupart na biso ba congolais kinyosologue bebisa biso likolo ya kinyosologue to komisa ignorance raison les aba mususu pour la première fois banda botama aoki ka pays wana kana tangu Fatia ke yawa Kazakhstan sikoyo masolo nini Fati akendela ki Kazakhstan ezalaki pona nini basolo nini concert na ngai ya Kazakhstan aza mwana mwasi bango pe bana bango mindele bien que Europe kam tu ba mimo na mindele mento kande bango pe ba mindele yesu kwa solo la kina Fati yokati na masolo na bango ezalaki concernant nini ezalaki pe pona nini kapa ya tindi kabiso pour te kutana juste après. Bonne soirée, Monsieur le Président. Bienvenue à Kazakhstan et s'il vous plaît, nous allons commencer avec la première question. Comment se traduire la prospection des corporations entre la République démocratique de Congo et Kazakhstan? Dans les zones où vous pouvez acheter la plus efficace collaboration et ce que vous avez investi les technologies de L-Énergie, de L-Agriculture ou de la nouvelle technologie. Bon après-midi, madame. Je pense que la meilleure et la plus efficace manière de développer ou de promouvoir les relations bilatérales entre nos deux pays, c'est déjà de se fréquenter régulièrement. Donc c'est précisément ce que je viens de faire ici, à l'invitation évidemment de mon cher homologue, le président Okayev. Ensuite, de nos discussions approfondies sont sorties des résolutions concrètes qui consistent à entamer des paroles diplomatiques constructives pour développer ensuite une coopération mutuellement bénéfique. Nous avons initialement commencé par le domaine minier, mais évidemment cela va très rapidement se développer dans de nombreux autres domaines essentiels. Je pense ici au domaine sécuritaire et à l'agriculture dans un premier temps. Plus tard, je crois que nous aurons aussi beaucoup d'échanges au niveau des infrastructures, de la science, du numérique. Évidemment, ça se sera à développer. Il y a aussi la culture. J'y ai remarqué que le peuple kazakh est très porté sur la culture et veut vraiment découvrir aussi les autres cultures, et je pense que est aussi le cas avec le peuple congolais, donc nous allons ensemble aller dans cette direction. En votre opinion, comment peut-on que le peuple kazakh et le peuple démocratique de Congo puissent partager des expériences en management de ressources, d'attracter de l'investissement et aussi d'assurer des développements sustainables en même temps? Comme je l'ai dit, par cette approche diplomatique, nous allons voir ensemble comment et ce que nous pourrions faciliter les échanges, notamment au niveau des barrières douanières,
au niveau des taxes, éviter la double taxation par exemple, et puis favoriser le climat des affaires en créant des incitants fiscaux qui vont être avantageux pour nos investisseurs communs. Donc je pense que c'est le travail des experts de se mettre ensemble et de voir comment est ce qu'on peut tracer un cadre dans lequel vont se développer ces affaires entre nos deux pays, ces échanges commerciaux. Let's move on to another question. In the context of global competition, what role do you see for Africa, in particular for the Democratic Republic of Congo, in its relations with Central Asia? Quand en Afrique, nous n'avons pas eu beaucoup d'échanges historiques et significatifs. Nous pensons qu'il est absolument essentiel d'établir ces relations fondamentales entre nos deux pays respectifs, de faire véritablement connaissance et, à partir de ces échanges mutuels qui vont se développer, de cette relation bilatérale qui va s'accentuer et se renforcer considérablement au fil du temps. Je crois qu'on va apprendre à mieux se connaître et marcher ensemble pour faire face aux défis mondiaux qui nous concernent tous. L'Afrique a beaucoup de choses à donner, déjà de par sa jeunesse. Et pour moi la plus grande richesse de l'Afrique, ce sont ses ressources humaines, ces jeunes que nous voulons encadrer, que nous voulons éduquer et former pour faire face aux défis de demain. Et je pense que est en ayant des échanges à ce niveau-là, au niveau universitaire, au niveau de l'éducation, qui vont déjà permettre à nos peuples de se rapprocher, de se connaître et de pouvoir développer des relations beaucoup plus amiques pour l'avenir. Je pense déjà qu'il faut absolument faciliter l'obtention des visas et permettre beaucoup plus d'échanges culturels et économiques. Il faut également ouvrir peut-être de nouvelles lignes d'aviation, des lignes aériennes directes et régulières entre nos deux pays afin de renforcer nos liens. Évidemment, j'y ai parlé de l'éducation. J'ai eu la très agréable et excellente nouvelle d'apprendre par le président OKF lui-même que le Kazakhstan va offrir des bourses d'études complètes et très importantes à nos jeunes étudiants talentueux. Et je crois que c'est par ce genre de coopération internationale et d'échanges mutuels que nous allons ouvrir des contacts humains profonds et durables. Les peuples vont ainsi mieux se connaître, les générations futures vont se rencontrer et les échanges culturels, économiques et sociaux vont être, à partir de là, considérablement facilités et développés. C'est comme ça que je vois les choses. Sinon, émettre le souhait sincère, le vœu ardent que vraiment les relations se solidifient et se renforcent avec le Kazakhstan. En tout cas, pour ma part, je vais m'y engager très fortement et avec une grande détermination parce que j'ai découvert ici un pays absolument remarquable qui présente de nombreux aspects qui ressemblent profondément au pays africain, un pays qui a connu également des difficultés significatives, tout comme nous en avons nous-mêmes connu, et qui peut véritablement servir de modèle inspirant de réussite pour nous tous. Parce que ce qui se fait au Kazakhstan, un pays qui n'est pas du tout ouvert à l'océan, si ce est que à la mer Caspienne, mais qui est en fait un très grand lac, mais qui fait beaucoup d'exploits, qui est devenu une sorte de hub dans la région ici de Asie centrale. Est vraiment un modèle qui inspire, et j'y aimerais davantage me rapprocher du Kazakhstan pour cela. Donc est vraiment le vœu que je formule et que j'y espère pouvoir réaliser en tant que président de la République. We hope to see you in Kazakhstan back again soon. I want to... See you. Thank you. Merci beaucoup, Congolais bonne qualité. Je crois vidéo on a sali plaisir na bande konanga bazaka mingi na ba diaspora. Batu bazana moins connaissance, bazana moins maîtrise, il y a relation internationale. Je crois que va comprendre quintessence il y a présence il y a Fachi na kati ya Kazakhstan ndenge boyoki masolwana ba projet ba makambo ba salela wana de makambo te ngato ka Fachi kufeli nde ya wana.
nyonso wana mpona bolamu ya bakongolais kokamwa te mikolo ekoya parce que peuple wana tokani na bango makambo ya baéchange culturel tokozala na bango kozala lobi soko oyoki Koffi Olomide légende ya musique akebeta na mboka na kokamwa te soko oyoki Inosbi ya Kazakhstan ekobeta kokamwa te bato mingi bazazelaka nano baka soki Ferre na Fally mpo tokóma kaka liwa ya Ferre na Fally biso qu'est-ce qui a fait que Ferre na Fally mpe bakangi biso na otage lokola les années 90 2000 avec Weranson na Jibin Piana biso bakongolais tokóma biso ka bato ya boye ezali pasi mingi na mawa nayebisi bino ke na miniti oyo polémique mo ebimi après match ya Léopard bomonaki biso bakongolais bakinois après kopola tato sali bapata rode tobaye pena bazododo tobaye bagene tobaye tous les biloko ya mabe babombe tobombe tosupporte kopola tovuzuli bakiti na stade tous les kiti tovuzuli mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton papa walingi bakongolais mingi ana bolingo mingi ya Congo alobi te Didier Budimbu ministre ya sport ata mwana tumbi ndako tokobora ye na ndako te mosolo ebima bazongisa bakiti nyonso na martyr siko jeunesse congolais lokola bakoma éveillé bango bakoti internet bakoti Amazon bakoti Alibaba bakebimisa prix ya kiti moko 22 000 francs kiti moko 22 000 francs balobi batieli Didier Budimbu ba projecteur à Gaillard ba surveiller yo bayoka kutu te montant ya réhabilitation ya bakiti wana ekoma ba million wana ba jeune congolais mutu balobi basi bapandi ba image eza na ba Facebook eza na ba WhatsApp ba préciser be balobi tomeka koyoka te ke bosali ba surfacturation o eza normal te to mona ba panneau minene na Kinshasa wa bakoma eza normal te oui batelemeli likambo bakiti ya stade komeka komatisa facture ya kiti moko te Didier Budimbu honorable Claudine Mouche oyoki balobi prix ya kiti ya stade Mbatate balobi ezali 22 000 ce qui veut dire que 22 000 prix ya kiti moko fois autant de kiti main d'œuvre na kiti moko tokomema na ba 35 000 transport donc soki bobeti machine bien il faut ça la total pour la kiti moko komema ngo ko installer ngo makambo tu wana ko bi calcul yanga e ko beta ba 40 000 momo na 40 000 na facture komi $40 par kit na makambo nango to ndelo ko toboya ezali normal te ba congolais ba telemeli yango Faci Beton moko tombola ngaka kufa ba kufite ya za monstre za mukishi muto boya masolo ya manda yebiso moko ba congolais ata constitution pesa e mandat ba congolais belé balobi aza na mission lobi asali conseil des ministres autour de ba ministre nyonso et sali lengina mawa ngai ko to chasse Saint Thomas na beta ngo za anecdote mais soko monité kondimate omoni tipa rasima ya Faci garde du corps un officier d'ordonnance na mona yi boy ko par hasard na ndo bana ndoto te na réalité na moni na kata jeep yenda beleni nga Saint Thomas tozaka ka vivanga habite bino nzamba pesa bino nde mission bo kufa te nga kufa na Faci kwa ka ndenge chauffeur na ya kufaka yesu ko nga kufa mala Faci nze na mona isabi Saint Thomas toza nzambe ata basali nyonso eko simba te mais complot na likopaka esilite babuna na kaka babari Faci extrait il y a procès à Kabila à la fois passé ndenge lekelaka parce que bavocat on a beti lisolo ezali maître Bondo bomo na sikoyo na maître Kabengela bango nde balobi ke mbongo tolingi to senga Kabila eleki muke yo ebi bango te bavocat de la république yango yango balingi ba partie civile bango nde ba décider que verdict ekoya nano te bazwi belema ebele ya kuklouer sous Kabila na mire entre autres surtout bakambola Babila rona milliard eza muke kapa ya tindika biso tomona nanu procès ya kala juste pour kolakisa ba administration ndenge nini ba avocat ngo ba telemi Joseph Kabila eza banani suivez et on se retrouve juste après tindika biso Diofis na Mej Zulu bayo rasangoke tolaki ba côté pourquoi pas des gamma c'est parti. Un devoir nous est imposé
c'est celui de convaincre la haute cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle. Nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour merci mingi na bino ba congolais à monde entier, ba congolais surtout à bonne qualité, ba toloko ba papa Léopold Sapou ba Léon Munzadi depuis Paris ba lingaka makambo aboyi toujours que ne muke le 15 septembre ninge koma toujours tout na kaka Vital Kamerhe akokoya to akokoya te. Est-ce que ce que Vital Kamerhe akoyi lelo ezali Fachi ezali DPS ezali baluba? Point d'interrogation. Tout le monde pas battre parce que tout le monde bilili lobi tout moni ndeko député ya Nord Kivu Eli de Butembo yende mutaza contre Vital Kamerhe. Alors tozobo ya lobi na se koyi tango a rejoindre M23 pour les souhaiter. Mais ba mirimir par-ci par-là hein ils ont que nango bongo. Maintenant mutu moko asali analyse à réfléchir abi Vital Kamerhe a échoué lamentablement. Pour nani na lobi bongo alobi a échoué lamentablement Yaliboso ezali azali directeur la campagne à président balobi a échoué na mambo 100 jours on va côté la prison era bimi batie ministre économie binomo boyebi il est motikale ko changer na ba marché ti ya ba bi batie ce président assemblée yewana détournement puisque là on va soupçonner na Vital Kamerhe il paraît il a détourné l'argent ya ba député. Est-ce que ça vrai tout ça faux? Ça va se savoir très prochainement, très bientôt. Il y a un biso tout tikeli na soif. Rendez-vous le 15 septembre. D'abord, parlez-moi aux à Vital Kamerhe à Rosalana, à Rosal et la biso discours d'ouverture, puisque place batulier sont bas là ya wana. À Rosala rassembler tout diviser, mais est-ce que question ngana tout na ya wana? Pour moi tout na ngapé ya wabi. C'est Thomas soki Vital Kamerhe akoyi. Et non ni ne kolera. Là, peut-être le roi a homme d'État trouble Robima. Parce que maintenant, ça trouble. Bateau va occupé déjà, puisque fief n'est allé Bukavu, les argents dans ma bombe M23. Bon, mais dans la fief n'était bien que Batou Tibakanga, on va Banyamulenge. Et ça, en matière de réflexion, on est contre personne, mais nous sommes réalistes. Toujours dans le cadre de Bolingo Congo, nous sommes Congolais, nous sommes tout ticket bino, tout ticket la méditer. Pour le moment, nous avons ticket les bino dans ma bombe en colo. Week-end qui toque on a ma boîte à la bino dimanche boîte à la bon dimanche chez vous. Merci na Junior Kapaya. Merci na Rife Kisome, merci na Joe Fiskiala. Merci na Mej, merci na Zulu, merci na Nicolette moi si à Bembe. Merci na Maman Johan. Tchacho Pipo de Madrid déjà Thomas Kazadi basé de la Kazadi Velanga Maurice Toko. Depuis États-Unis base bien sûr. Sans oublier Velanga Tumbakole Charifin. Il y a Maman Laurence depuis Allemagne. Tout ça ensemble, surtout, dans le cadre de Bolingo ya Congo et ya Congolais. Kolo apambola bino, apambola pe mabota na bino. Tout le monde très prochainement, dans la même chaîne, comme d'habitude. Bye bye.